Samboué. La belle Garline Nenga. Molouye, Trokota, Molouye, Atelama, Molouye, Tokolongola, Molouye, Trokota, Molouye, Tonton, Molouye, Atelama, Molouye, Tokolongola, Molouye, Ata Sengle, Molouye, Tokolongola, Molouye, Alechacho Molouaye, Molouye, Tokolongola, Molouye, Ata Sengle, Molouye, Tokolongola, Molouye, Ata Souche, ya, Atomo Susuma Bekaka Bango te Pogamo Babengama. Salut à tous les fidèles de www.congosolution.com. Colo Multimédia, site ya ba Congolais aussi mami na ba Colo Multimédia. Et à commençant, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, autrement dit, 207 émission internet. Moi, na mobile azo tout avec émission internet fort. L'animateur de votre émission, Solution et mon ami. Désormais, tout ça qui quelque part, si tu as une solution et mon ami. Pour les Congolais, il faut pas solution. Il y a un Jerry Kobetox, super ngala 9 lumière, na Dimitri Bongania, tu suis solution émission na bino, solution et mon ami na katia site oyo. Alors on peut ça merci makasi. Équipe technique oyo, super ngala 9 lumière, moi na mobali ya makasi ya télémangbi. Oyo azo mené batu na internet, o batu babi bazo se plein na ba image. Monteur et réalisateur et puis Dimitri Bongania. Moi na mobali ya makasi. Équipe mobimba ya Congo Solution et puis na Bossanité héritier Abou. Merci beaucoup. Ndeko nanga pe oyo azala kati ya site oyo. Et ngai Jerry Kobetox ya bino yeyo animateur oyo abenda beauté ya deuxième république pour toyer na vitesse mususu. Alors les lots toza mingi patron nanga mokonzi nanga vandaka na ville ya Birmingham na Angleterre Dodo Delo. Albi nanga Jerry Kobetox soko tie micro loba esika hotelemi. Alors on a son lobesi qu'on a télémi na Paris pour ça na bandal et puis mingi musikate na couloir pena mingi na molar musikate pena tozaka wana nzinga wana toye ko télémisa micro na biso poto tonga mwa muke ko makambo pesa li bandeko mingi passe bazotini nga ba message bazoyebisa nga gérer azalaka nini yango ba tunaka ba question à chaque fois les lorsque to télé bino si jango pourquoi bandeko na biso koza libanda tolobi libanda ya Congo. Et puis même tout soit qui ne peut pas vraiment ça là. Il y a Bassi na mibali. Au moment où on a comme le message, envoie-moi tes photos sexy. Donc nan ba bena lingala bien pour super lumière ngala lingaka. Tinelanga photo na ya bolumbu. Pona nini ya mutakala. Ndeko mobali zo senga moi sa tindelo ngo, ndeko moi zo senga mobali tindelo ngo. Ezalaka nini yango? Loko nanga na songi internet. Lelo na bito panza teke nango to solo lango et puis na mopanzi nango na kozala na tantine moko boye na mopanzi nango pe na kozala na tantine moko boye to tonga pona suka nango to lobela bato bosala ka makambo wana le msupe e komela pe ngape Jerry Kobetox e komela ngai pe imaginez ngai mwana mobali basenga ngai envoie-moi tes photos sexy osala nango nini yango question totuni ezalaka nini basala nango nini loko l'internet eza radio te tokolobela awa l'état invité na ngaba kota oyo tokopanza na bango nteke et na bandi kopesa mbote na bandeko nyonso to bona na site oyo balobi ezo mene bango na poto po biso tokosalelaka testament Musée Laurent Désiré Kabila la guerre sera longue et populaire na internet na otikela mutu tante nga Jerry Kobetox animateur na 1907 na kotuta pour la force d'internet équipe oyo eza force na internet. Alors super ngala 9 lumière yom toza na réalisation na Dimitri Bongania moi transition muke na yamba batanti na biso toza na bango wato kopanza na bango teke Tenenga Molouye Molouye Atelama Molouye Tokolongola Molouye Trokota Molouye Tonton Molouye Atelama Molouye Tokolongola Molouye Ata Sengle Molouye Tokolongola Molouye Alechacho Molouaye Molouye Tokolongola Molouye. Alors merci beaucoup super ngala 9 lumière et Karane na lobaki toza na mabele ya bandal c'est Paris. Le temps na région de bandeko nanga basoya na pesi mbote makasi na Mireille Mayamba site à Gaillard na Londres moi c'est au mystique et batanti na biso j'espère bango baye ba région de ngai oto ko panzanteke et na pesi Julia Paola moi sur la elamba danger et puis na Bossanité Yuyu Masamba na Londres na pesi mbote et papa na nga Ngimbi Mabiala
oza la motema tika oloba bongo na bwakisi yo te yo oza ya biso et puis na bosa nte Niclette Douma na France zala kaka yo Rit Pabilo na Maroc zala kaka yo ekosala bien sikoyo topanza ndeke ekosala bien alors internet eza radio te j'espère que bozomona batantine nanga barégion ndenga déjà po tolobela sujet oyo nalobeli bino pourquoi ezalaka kaka bongo question na toni tunaka alors moke mama nanga alors j'espère que bato bazotala bino déjà bayebi bilongi oyo moyena présenter pene zaza te Sylvie Mampata yeyo motena alors merci beaucoup et naza na Karine Ngongo Babel na plateau et naza na Sylvie Mampata na plateau oyo tozopanza nteke ya sujet oyo tozolobela po biso tokolobela kaka po totonga alors lelo sujet na biso ezali pourquoi bandeko baza libanda basi mibali basengaka bandeko na biso oyo baza bami na bango to barelation na bango envoie-moi tes photos sexy to bango mpe nalinga na bien tindelanga photo na yo ya mutakala na WhatsApp na Facebook na baréseaux sociaux mosusu oyo ezazala misusu bakombo ekimi ezalaka nini nakobanda nanu mpa Karine Ngongo Babel est ce que Karine Ngongo Babel ozozwa eloko wana ndenge nini eza vraiment malamu mingi te pourquoi parce que yo yebi mutu te omona ye nao te mbamo kabwe parce que bokuta na Facebook to bokuta na WhatsApp to na Viber osenga ye mbamo tini yanga bafoto no sexe bato mosusu alobaka ke miliu mabe ezokota bakoto ndenge nini yo yebi mutu na te ozosenga ye photo soki par exemple azalaka ndoki amvute yo à partir ya sexe na ye esalo ndenge mpo nanga vraiment eza malamu mingi te alors merci beaucoup super ngala 9 lumière tozotravaille kaka Mampata yebisanga na idée wana envoie-moi tes photos sexy tindelanga photo na mutakala na WhatsApp na Facebook yo trouva ngone donc pour nanga vraiment ceux qui ont un bateau basala ngo puisque ngam na sala moto ceux qui ont baleki na biso bandeko na biso ba bazana ba mi na ba Facebook en tout cas eloko wana eza malamu te po ezo rendre biso vraiment mauvais service po tozo bebaka na ba biloko wana milimo mabezo kota biso na nzoto na ba biloko wana en tout cas so boza na baleki ou bien so oza na mimoko a songer vraiment que non asenga eloko wana vraiment eza malamu te donc pour moi vraiment je trouve pas ça normal. Alors merci beaucoup, j'espère que elo mo bolobi anga pe na mekana no kolobela ngo totika pe ko la milimo mabe pas problème petit qu'on sungulele makambo bino monsieur za milimo mabe te bino monsieur za pe sentiment au moins génération oyo et comme na sentiment mo bekoti yana mo biso sentiment netinde kaka tinela nga photo na sexy eza ngo pe na compte milimo mabe te est-ce que tu comprends yana nga compte milimo mabe te mais sentiment kaka labi envoie-moi tes photos sexy pour nga pe prévenir nga basenga ngo moi mobali bena chéri comme detox et na tantine moi senga envoie-moi tes photos sexy. Nabi c'est na sala ba jewana te mbala simaso komenga bongo na bloquer na Facebook. Puisque c'est pelé na moté. Parce que c'est pelé na ngo olingo ko tindela ye. Loko tindela ke tese ko c'est pelé na ngo. Parce que tota na mili mabete tota na peuple monsieur ça. Et ça na sentiment le monsieur ça a mon neka ka yo. Hein, ça sentiment za mili mabete. Bon yo mokando lobi que non bleu ne stoko moko c'est la ka mili mo mabete. Monsieur ça ba sentiment. Mais est-ce que on a ko linga te que sentiment na mi même na sentiment. Na ko lingelo ko ana même atalik na na katanda ko so azana eloko ana en tout cas franchement ceux na koki na conseil té non mais maintenant dans l'église oh mais oui merci beaucoup super ngala 9 lumière émission ça s'appelle ça na Birmingham Londres na Toronto na Canada esika papa nanga apo bonganya azali alors Karine yango na uto lo babilo monsieur ça na sentiment obi ke bilo monsieur ça ka ke utasenga yango na sentiment isa milima bete pas contre milima bete. Et ça sentiment oui, et ça sentiment oui, tout ça cause à la paix. Pour l'anga un an ils amabe. Mais un abatum sousou à cause à zanit par exemple à musika à sepela na na fille na kraka na yé. Bo solo laka, bo saka dia be bolo bana dia maluba bolo. Era single photo sexy na nous. So qui net par exemple parce que bolo lié mo boza déjà na carte. Quelque part au kotinda pe, quelque part au kotinda ba photo sexy na yo mais faut y ba photo ni no tinda pourquoi parce que ça Facebook. T'es en lobby quelque part au tinda ba photo. Si photo au tinda le biso to lobby la photo sexy. Photo sexy on ta kotinda photo sexy mais juste te ka kanga kaza mutaka la tindi no. Ko kanga photo za sou. Wana c'est africain. Et bon soko tinda za na sou. Tolo ba bena mingi na lingala, oza na sous vêtement, oto za la caleçon. Au tindi yango ça déjà mabé. Parce qu'on a tout vraiment mabé pour nani.
tango botinda na kawana tango bato batinda na kaleson neti tolo ba bien photo eza mutakala nyeza mais ya kaleson za mabete parce que totala ba pe ba film tota ba série voilà mbuso kwa maya osokola tanga tombwami juste mizipika awa azipipe awa mais oyo nyonso eapolele ya te photo sexy mais na qualité ni amutakala parce que photo eza mabe ere ozotindela mutu photo oza tuni nde eza mabe donc tuni disons oza mutakala te obike lisumu zela na Karine tolobela obike lisumu mukene munene ya lakati tango otindeli mutu photo na sous-vêtement na otindeli mutu photo za ni omoteka nyonso tosainoka lisumu tosainoka ilo mwa mabe kosa neti lisumu eza lisumu mais neti toloba na domaine na science neti ya bolingo donc domaine oyo tolobela siko bolingo ngo zela totoloka po koti bolingo mapata tolobela bolingo ngo siko mutu musu bolingana bomonana te mutu musu bolingana bomonana te mais azosenga yo envoie moi des photos sexy pour mingi mingi ezaka bongo à ta place pour ne pas éviter avec les amis de ma case parce que c'est une photo c'est une photo à l'ingayo qui c'est une photo sexy ça ça vraiment ma belle ma place à ta place pour la c'est là on terre on se pas na maman ndenge wana te donc etika la ozala te mutu pati ne photo sexy faut ozani moi sina mobali ndati ne photo sexy parce que yo ne vois moi sina mbaté dans les villes kabwe mutu atindelo ba photo na yeza en sens te. Merci beaucoup. J'espère que Batbazo c'est une émission au Bozolandango partout dans le monde entier. J'espère que Jerry Kobetox, votre animateur, Oyo Abenda Boutete Bouta deuxième République, mais tout le bagage l'homme super la 9 lumière. Tout ça la kaka testament Moïse Laurent Désiré Kabila. La guerre sera longue et populaire dans internet. Na ko beta bango, to populaire bango pour la ba ndimati. Alors ma pote, awa Karine to ki alobi, ceux qui pour ça moi c'est na mobile. Des exemples, on a notre moi on a voyagé, on a droit aussi photo sexy au PC jamais. Na ko ko ça longo te. Pourtant toi moi non bal biso mi bali. Na ebi kat na yo. Pourquoi si ko na benga yo otindela nga image na yo. Ko ezaki non nzoto ki bonzoto na olongoli bilamba. Otindela nga ngo na téléphone. Kona ça na ngo nini ceux qui na ki posono na musika nde na tali bonzoto na nde satisfaire nga yango penga pena mituna jamais eza mabe yango ezo memela biso ki bondoki yango zo mona bana na biso ya lelo bazo beba yango zo mona ke non éducation ya biso donc ya kala tamba maso bana ko éduquer biso ne ya bana lelo eza ndenge moko pona nini peut-être ba film bana bazo tala peut-être na ba o ka ba photo sersi ndozo mona bana bazo beba eza na bana mingi ba ebeli téléphone kokoti ka téléphone tango tanga ba image wana mwana koti amoni autono maman ça c'est quoi est-ce que aux audaces ya ko expliquer moi na que non o eza ka téléphone ngeza eza malamu il faut inviter mwana ko ça na même matana mbalo yanga ndeti Frank Tite ya na Canada oh toyebani na ye na baka que non mon vieux loko to yoza musika nga naza ko to yo botindela nga mobimba ngo kwata plamba to mo te que simbate et mon vieux eza pratiquement possible merci beaucoup super ngala 9 lumière et là tu as ma kamwa tu débattre sujet oyo ezalaka nini alors merci beaucoup super ngala 9 lumière tu vas continuer monsieur ça va tout plaisir na ebite so to okende moi muke na régie kuna poto soir intervention bande ko pe balobi par rapport ya sujet au tout sali tozo lobela ngo pona sentiment te bande bola na biso partout dans le monde entier voire même na Angola na Londres na Québec na Canada na Toronto partout bon on a biso même na Suisse bon le que Jerry Kobetox so sujet au pour la vidéo est à la main non donc conseiller pourquoi relation mo boye na ba réseaux sociaux oyo vous savez relation mo boye on va inoka bosser moningo envoie moi des photos sexy to tinela nga photo mo boye ya mutakala eza en sens te ngaleti nga na kunda na biloko po film na bandeli mona mwasi mo wasenga nga on a ebisa ekeba ezala mbala suka sala ngo soutenir sala ba ji wana te siko inconvénient nango ezala nini tokolobela ngo ponga tant tozonga na olobela ngo et tokene na régie la complicité ya super ngala 9 lumière na Dimitri Bongana tozana intervention bato balobaki tozonga juste après nde ozala son bato nyonso
to bazolanda yo bakoyeba kombo na ouais comment on a je reprends le nom de Dan Dimbenzi aza né grandi na bandal mais na fute na mamia alors les autres ça c'est moi autre tu intéressé quand même bino to meka kolobela bandeko o bazali banda poto bana poto ya mibali ya basi bazo senga lelo au moins na sana minemo soit na Facebook to na WhatsApp asengi envoie-moi tes photos sexy. Est-ce que c'est comme là? Bon, avant de merci la parole, un journaliste chéri, c'est un pote. On a des passages, moi c'est un grand journaliste, chéri. En tout cas, pour répondre à la question, bon, Nayo Kaka, on a la scène en Facebook. Bon, vraiment c'est un peu intéressant pour passer là au WhatsApp. Mais on a dit que non, peut-être, on a un conseil. Les mineurs, ils sont fous. Mais la technologie, ils sont avancés. Les l'État des matériels, ils sont filmés, ils sont professionnels. Donc, ils savent bien qu'il y a des téléphones, des professionnels, et comme ça. Si on va passer disons que tu as internet, tu as un téléphone. Est-ce que ça va bien? Bon, ce qui par exemple, dans la mine, il y a moi aussi quoi. Sur la à l'étranger, à mon kala, à ce pays là mon nzoto. Bon, à mon na bilamba te mutakala. Mais place là ils a faux, mais na nenga ba marié que moi si na ngamu ata la intimité jona iso ezalaka nengwana. Na nenga chamba na ko kanga pe moi tueke. Na tindeli pe na nenga kuzu et ça la pe moi plus. Voilà, alors ça quand même ça va venir na bandeko nyonso to balandi. Bon, il y a Liboso avant la bande de du maire nanga. Nzambe a commencé en 2015 parce qu'il m'a appelé sur grâce wana. Il y a mis balé na ota pe moi basser, c'est bon, on a pe moi bande. Oui. Na opesa na mbote na venanga d'idée Nzabani. Na Switzerland, on a eu ça que noté à la image petit na donc combattant na bundelage quoi. Il y a mis balé na opesa na grande sœur na ngai à l'art de Benzi na Jonas Missimi. La pesi na campagne amiral Samaton 10 ans bibende keba. Wana année aventure na opesa sous mbote na Patrick Soso na Rabat. Et puis Caroline nanga masalanga lumbi na polémique belé na olela. Olé la peau et belé ba koti poto ba nyama bazara na bangote na ba kin ba fanatique na biso ba pete la biso ma beaucoup bazara ba plan mais le vraiment mikili netskara soit disant bango mais coup de chapeau ya donc la guerre sera longue et populaire. Ils ont besoin des photos sexy qui demandent ça à leurs femmes. Oh donc yo pe mbali wa sengo photo sexy na Facebook. Sur Facebook, je veux l'envoyer parce qu'il est mon chéri. Et bon, na WhatsApp. Bon, ce beau bébani a publié en souka. Bon, Najar, il ne peut pas faire ça, même si on se sépare. Parce qu'il est à côté. Et on est au côté là. Non, c'est pas question d'être à côté, parce que je le connais. Ah. Et bon, ça ne suffit pas. Il doit envoyer la photo. Mais il a besoin de ça, non? En tout cas, en cas de son absence, je peux rester. Et quand tu seras inspiré, il va m'appeler. Tu iras finir ailleurs. Oui, bonjour. Batuna surtout bazolando na émission bakoyeba kombo. Oui, c'est monsieur Maninge Mayani. Voilà, les autres ça na sujet mo tozolobela batu mingi oyo boza beaucoup plus na internet et lelo na Facebook to na WhatsApp et komi moninga moko azala mboka mapaya asengi yo demande à lui tindela une photo na yo sexy. Est-ce que c'est comme là? Bon, personnellement, et comme l'angaï déjà, mais n'a pas mis n'a projeté. Néanmoins, ma connaissance de créer sur Facebook, sur Twitter et autres, les réseaux sociaux, tout bien les réseaux sociaux, comme l'anga déjà. Dans ça là, on peut déjà, puisqu'il faut être clair. Au sala en Tinda. Ça là, na Tinda. Mais les cas d'engagement, puisque n'a pas comme attenzoto n'a ngati, que n'a qu'un yango ba photo, n'a pas de Tinda. Copier ba mindele puisque toi n'a pas site belé. Et ba mindele ils ont exposé déjà, to télécharger na biso, ils ont nango. Kamati ba image, to tini na kamati ba oyo lingi wana. Na tindeli yango kaka ozui mais
au moins ba réponse ya ka régulièrement examen eza yoté na bibo yo mona ka o moni puisque presque o yanga puisque nzoto eza ka presque nenga oui eza bon siko ozo pesa conseil ni na bato basenga bongo to bato bazo sala bon en fait conseil na ko pesa bango na premièrement na ko déplorer ngo eza eloko mo eza anormal dans le sens que il faut arriver à créer nouvelle connaissance OK mutu boyebani mingi te ko senga photo par rapport à quoi et senga mutu boyebani en plus boti nango en privé puisque mi pensenga en privé bien sûr mais na conseil bango soki olingi ba biluka ba photo wana selon moi dans les réseaux sociaux c'est pas bon il serait mieux que mutu na yo moko luka ye monana bo monana po ba les so na photo so za voir même na Angola oyeka ko mona inayi. Oui, non, vous devez vous débrouiller, non? Ou carrément, au bloquer tout sur la gamme solo est normal. Mais ça la tête mon sexe, banini, ce qui sexe, quitte qui chasse, be mobali. Amata poto yango bi Angola ou Europe, je ne sais pas si où. Hein? Pour les canabos. Voilà. Merci beaucoup. Alors, aux émissions Bino et les canaux site internet pour une solution. Et les autres, ça les sujets moi ya makasi ko to niko tuna quand même bana Kinshasa par rapport il y a demande oyo ezalaka ke mwana mobali to mwana mwasi mingi ezalaka bato bazala mboka libanda omona tindelo message abi envoie-moi tes photos sexy. Est-ce que yo c'est comme là yo bon nga na ekomela ngai te na ekomela ngai siko trouva ngo ndenge ni bon na trouva ngo bien te na sepela na ngo te oh namona ngo bien te vraiment ozana mutu na yo ami na yo na Facebook atindela ka o envoyez-moi des photos sexy bon nga mona ngo eza malamu te vraiment na mingi na ko pesa conseil pour ba jeune fille so ba sala ngo ba kotika o nga pena na trouva ngo eza bien te eza pena malamu te pona biso ba jeune fille et bon ce que pona ba ndeko bango ba mona ngo eza ki yo yebisa bon pona nga vraiment na pesa bango conseil so ba sala kango o asali nanu te asala ngo te o asali yango déjà a continuer te atika yango po eza pena malamu te alors bato nous sommes dans l'endroit où bata komo te kombo na nga fina merci bato nyonso tu kozolanda biso nazobandela kaka biso kosala mosala bana poto bayebisaka babi chéri kotourna émission na flat te mpo na poto baflat eyali bagrande ciel eyali etournaka émission na balabala mpenza boye tomona congo na biso yango na otournele bino émission libanda bomona bato baoleka bakar et précisement toza na Paris na bandal bana bandal asi baloba bandal na bango ya Paris wana bango nde balobaka mpo nga na komiseli bango message alors tozocontinue na sujet na biso entre temps tozo intervention ya tantine moko nayebi te mampata Sylvie mampata okopusana mwa moke boye tozo tantine moko mosu azobakisa lisusu aya quand même kolobela mpe sujet oyo par rapport ya ndenge tozolobela yango e na obosana te kopesa su mbote makasi na maître Eric Mbouyi napesi bambote ebele na Londres e nabosani te Jonathan de Chic l'Aigle napesi bambote ebele e boza ebele bokomela nga na Facebook bami na nga Facebook boza ebele bino boyebi kaka ndenge tosala mbote babana alors lelo toza oye korejoindre biso na sujet oyo toza nango yebisa nanu bana ya poto baolando kombo na yo nga kombo na nga mama la Rose Mishuka Bea. D'accord, alors j'espère que bana poto bomoni wana eza la Rose naza entouré na bana basi moko donc nayebi te nga Jerry Kobetox en tout cas ba numéro eza na bobenga nga te bobenga numéro na nga te pardon na lali bo déranger nga bozela ba numéro na bango ba opesa bino po bosolola ba mabanga ba nini tobi de ba tantine pe biso ya libanda ndenge Gérard lobi boyo alu de so ba problème te nga na nga songi internet. Alors la Rose les autres sont là est-ce qu'il arriva déjà un jour ami na moko ya Facebook to ya WhatsApp a sengi yo envoie-moi tes photos WhatsApp et arriva déjà ba senga yo loko wana non te papa alors si ko trouve ngo na ndenge nini ba sengi yo tindela nga photo oyo zani ozwa ngonde bon tout d'abord connait ko senga na moto photo azala ni éviter hein donc audace ni no ko senga na moto azali ata mutakala
ministre de la milité non mutakala éviter mutakosa na kilo ça mais pour bana mibali to bana basi bibino pe babibilo msope babino bana basi nde mutu bobimisi yango bo renisi yango makasi siko soki leti tonton moko boye okomani na relation moko asengi yo opesa non je ne crois pas ko pesa mutu milité na ngai te photo jamais na koki. Alors merci beaucoup super ngala 9 lumière tozaka na plateau na biso siko ina koma siko na point obino bolobaki sikoyo soki na moto oyo atindi photo wana inconvénient on abaki na olobango moto atindi photo wana lelo lobi Karina moto wana bokabwani obike eza facile pour moto wana publier ma photo o tindeli e wana. C'est très facile pourquoi parce que tant bobo un an tant bobo yani peut ça non kanda de cette on a arrêté on a mutu na sa kanda alukia salir yo asalo ba buzo nango tolo ba mingi ke biso ba fille to na biso mibali ngo photo za na maîtrise ya makamo susu bolingo eza malamu oui mais ele ka ezala na ba degré moko o eza élevé te pourquoi parce que ko ça biso buzo ba eza ba sentiment et arrive ka et pas mutu. Pour comprendre, tout le monde a un sentiment tellement que l'équipe m'a cassé. Ah, mobile n'a saigné bon. Encore raison, peut-être que mobile n'a pas sur une photo, n'a pas salé bien. Nati n'a pas salé bien. Bon, bien on a la photo. Et ça là, on pourquoi pas l'esprit coûte salé marre. Bon, on a la photo. Oh, l'esprit peut ça là-bas. L'esprit salé marre. Et quoi salé marre non? Oh. L'esprit moi, nous sous avant du boy, ah, quand ça mobile n'a pas mobile, ça c'est fait. Mais la photo, on s'est déjà dit. Le but azo kanisa, akanisi et ça. Akanisi oui, et ça lié bien, ça arrive parce que on est de filles, on a quand on quitte, on peut pas solo et ça la met la bateau, bah non, on a peine à venir à Zabo et arriver là. Bon, si on est par exemple à tirer mobile les photos, à bazar à Bolingo, à Tindi. Il va nous faire une montée à ma belle, à quoi Lucas salir, à bébé sa réputation, à comme sortir na souka, à publier. Et à publier, on monte à bébé sa mobile na auto. Or, au Sambwa, et ça yo parce que yo ne m'tosa ni devant yo. Alors, la limitation vraiment à Baboni, on photo bandé ni na salle la rango. Hein? Mi to sola la munoko, aba photo te. Mi na munoko. Tchelito yi bo solo na mutu. Bon, bo solo li vraiment à consoler oui et arriver na téléphone. Peut-être malobane au ozwa ngoto sama marango sus mais ba photo vraiment eza vraiment mingi tenzate. Merci beaucoup. Ce qu'on a commandé pas mampata. Mampata yopé na moni batu yele ba holo baki. Tantine wana kwanza na katikati wana holo bakapo. Iyo le loso ba sengi on leti pas jomo be. Asa balem su libanda. Iyo salande. Antoine on fait ça que. Dans ce gens mutu a la démission oyo a songé que non soit senginga. Natin de l'en tout cas à ta pas côté non ça la moto. Oui bien que mutu a lando siko pa lobi. A kosa. A otina d'ailleurs. Ya solo. Dans la lela no forme non ça eloko anate. Même mataku na linga mobala ngo. Pour B1 non banga peut-être na ko tinde longo na bolingo. Le biso est au Kabwani. Et ça ba garçon mususu ba resona bien té. A mona que non des grands bolingo moi c'est PC ngai. A Boinga, à Kepe son pas mobile à cause sali réputation. Allez, à ce photo à publier. Vous comprendre cas ici c'est pour Paris hein. Alors merci beaucoup de comprendre pendant les années au Paris bon ça rappelle ma finance va comportement super bandal te pas na sur internet. Nga luba na na luba. Tu me la comportement depuis ba kino surtout mingi mingi mibali bazaka na ma dérangement mo ezangatina wana momo makile na boki ya ba déranger et pour toi na balabala moi peut kanga bango ya liberté d'expression la rose c'est tonton mo ba sengio eloko wana on aime soso continue na bolima makasi mais ya libanda on fait ça na koki ko pesa ite bon ce que so linga ke mingi papa attaque au linga babi la condition ne suit pas le contrôle. Donc il faut oser lingana ba limite pour te ebi lobité. Si est comique le na pesa ki yo photo nanga pour na linga ki dona traka ki yo. Oui, ils aura nango. Mais bon lobby. Ko banga lobby. Babibi no pe ba petro ba bina ba petite akini bo banga na lobby te bo sala na yo. Ah, bon, on va peut-être que ça vous ba so sala c'est que ça ozali na makanicité. Mais ngai attend que la rose ne na kanisaka na ko sala moto. Te ko
Merci beaucoup. Et ngana on bakaka super ngana 9 lumière na éviter ceux qui te repoussent na moi mukie pour maleme tozo kende na faire émission na biso et sujet to tchela bino et ça dit pourquoi ba relation ya libanda o azali banda na poto o azali banda na Luanda partout o bazali bazo senga envoie-moi tes photos sexy et panzani et yokani mokili mobimba pona nini et komi ko sala mabongo oza na relation mona moninga na yo oyo la misusu peut-être bolinga na pe bomona na te asenga yo envoie-moi tes photos sexy tindela nga photo no ya mutakala chéri comme to sala bango bo pozo sala ma mingi e nga na kotelemela ba anti-valeur na osekela na ngote po eza malamu te e yango lelo to sela bino sujet oyo to meka kolobela ngo moi mukie et j'espère que bouti kolanda intervention ya bateau to sana bango e bolandi pe lisusu bateau yo va intervenir par rapport à sujet oyo génération bazon ba génération oyo za génération oyo il y a un sentiment on va inoka bosenge mutu envoie-moi tes photos sexy pourquoi mingi maman on pena so talent on pena bien les amis mingi ba garçon ba na conscience stabilité pe ba na oh parce que erolinga moi si quand les alaka na mopedi mais angali pena ndena za bobulu ke na mo sina kini mais anga pena ndena bo mo garçon moi na ngola bulu ke na mo si balu ke la pe mo si wa ye ba eta solani kana téléphone mais pas honorer 5 à 5 photo mais so tali mingi ba ba sa bilo wana eza ba jeune garçon oyo peut-être que poto lelo soit que ndaki lobi na tongo et ça les bas sentiments confiant en mon so kaza danger te ça pe ba jeune garçon te ba jeune fille pe ba senga oui ba jeune fille pe ba senga ba jeune garçon pe ba senga non lo ba mingi eza bano ya mikie ba okola ni c'est que yo ça na problème tout le monde senga bon ngone na bona artiste na ba ami na Facebook na WhatsApp partout et alors bato pe ba senga ngana na répondre bango non na kopesa te so senga photo na tino photo normale na ti jupe na nga bien robe na nga na tindeli mais na ko tino jamais photo na tino ba mabele na tino na ni na sala mote obi l'homme supposé là super ngala 9 lumière ngana songi internet tikana loba Karine to mampata to la rose et là on ni sala ke ba senga envoie-moi tes photos sexy ils appellent même sous ndenge ba moni Karine boye tu ngo pe amoni auto na ba photo bilamba bino fona mona sko kwanga ngo balongola ba poso ngwa pe ba mo tshakwa nga msupe na ba sachet ba longo na sachet na makasa na mona ngo pe na ni boye mapata on est combien chantier siko yo ça il a ngote non ça il a ngote po des andet na bat ni bal na poto peut-être mutu mususu akoye bisoti akotindango alobi on kapo atela comportement non so se comportant ndeni mais tant yo tindi bongo amonyumba donc a qualifier mba monke donc a qualifier de oyo ça tinda 10 c'est que on accepte na batu nyonso o mete ka ozo mo sérieux peut-être ceux qui ont en considération bala yo na ndeka opposé qui art wana abalo souté po mi bala poto ba compliqué ko ka c'était bango nyusu bazandenge moko mutu na mutu azana makanisi na ye mais na mobalo alinga mwasi na mobalo a se comporta bien à cause de l'eau jamais bino bolo belaka mibali poani na chesi jona bana basi pe basenga ka yango ko basenga ngai bino boko sela ka ba mibali poani c'est que ceux qui na bana basi ceux qui komi mwana mwasi c'est que baza mwasi na mobali po ba bloc wana so ça ba te oya senga ngasela s'il vous plaît oya senga ngai azali mwasi na ngate ami na nga na Facebook akomela nga envoie-moi tes photos sexy soki mutu asengaki bafoto andenge wana donc c'est que la fille yango asepela ye na yo amoni mpo matina baniveau amoni elongi akrake habite nasukaka peut-être la beauté d'une personne n'est pas celui qui l'aime donc peut-être ye mpo na yo aomona oa danger donc oa pena danger donc akosuka libanda te fo mona ntina kati yango moni peut-être asaki eloko wana maintenant ozalaki très sage oboyaki no mpe opesa bafoto na yo omoni te ke makambo ya musique la rose olingo intervenir bonga lenga na lobaka boye mingi eza ba sentiments ce sont des sentiments inutiles que biso toza ko se créer biso moko bato eza ba sentiments pona olinga mutu il faut ka komona ete aza soki nzoto polele non donc pona olinga mutu okaposa mutu il faut ka atindela o photo eloko wana soto eza banal bato bazosala yango eza bato baza na éducation te 1 2 je dirais que non zali nanu la rose pardon li comme éducation ko totika na biso et là ba misupe na si ça ba université yango na lobi na ba sentiment tout ba sentiment parce que moninga salaki nga pe na sala ayebi inconvénient nango te ayebi
makambo nango ekokoya nsima te eza kaka basentiment bana mike baokola lelo comme ma soeur alobaki mingimingi eza bana mike envoie-moi tes photos neti nga boye mpenza la rose natindelo photo na nga eza mpe bana mike te nga sina mona te me ndenge ezokendele na bamikolo mwana moke eza kaka kozala tai molai te monene te mwana moke na makanisi oui mutu mosusu ozomona aza mokolo molai me makanisi ne eza mwana ata na bakangelanga na foto na otie osalima boye merci beaucoup na réalisation malembe tozokende na fin eloko tosaleli bino mpo tolobaki tokoloba biso tosalela kaka testament ya Mzee Laurent Désiré Kabila la guerre sera longue et populaire na internet naotikela bino tante mpo nga na kotuta na leki alors Karine sikoyo tomekana koshite mwa moke tokitisa mwa tempo alors lelo sikoyo yo ndenge oza boye Karine mpona tuna nano question oyo soki leti papa oyo ola misusu bozani ana kini asengi yo yango tolonga na libanda oyo akini mosala bibo nazwa image ya momi na ngai la miso abimaki atikaki yo mais alobi siko nazwa esu image ya momi na ngai asengi yo okopesa neti na nga na opesa te mobali na yo yoka nayebisa yo te oza mobali na nga tolali na yo tolabuki na yo olingo ekipaka azongo na makanisi oyebi nga azongo na makanisi mais oui akanisanga oyebi ke bolingo eza na buzoba bolingo moto akovanda kaka bolingo esalisi makambo oyo eloba nango ata fali oza na raison na operdre raison likolo ya bolingo oyebi nayebi ke moto akoperdre raison mpo na bolingo mais soki neti oza mobali na nga touti no na ndako tolamuki na yo oke mosala otiki nga na ndako papa ata yo moko zongoka na makanisi atako tudeborango la paris osepelango te merci beaucoup oyebi natuni question na mpona nini mingimingi babiloko ezosalama eza mpena bamarie te bamarie mosusu bazali moko aza kuna na libanda ya mboka bamindele mosusu aza awa peut-être eza le mosusu bango te baosala yango ndenge atanti na biso auti oloba eza mingimingi bajeune nde bazosala babiloko wana biso toyeba biloko yango te mapa toyebi ke yoso biso toyebaka biloko yango te naza mpaka te selon éducation nde bamama nde koéduke biso toyebaka babiloko te toyebango te parapluie toye kosutuka bana balekeli biso na mayele modernité ya mabe malgré babi mboka eza nango na crise mais éducation fo ezala bino mokola na sera dactylo lelo siko ordinateur ekoma kasi envoie-moi des photos sexy mpe eye kasi yango wana ezobebisa éducation ya bana tokokondane bana te yango wana ezobebisa mais ce n'est pas dit que soki yango wana nde eza nga na kokotelemela yango leki na ngai te jamais nakosala mpe pa mobali na ngai te ndongo lobi ke non so mobali na ngai vai na biro be soki alingaka ngai nazwa foto na ngai te ayebinga ayebi yo mais alobi siko na minute wana araisonne yo te bongo soko araisonne nzoto esali siko aodepose yango wapi ntango araisonne nzoto esali aodepose wapi na voiture sikoyo akutanga na ndako na ye donc akoloba na ngai nasala na kosala mais oui mais mpo anini alakisa yango na foto yakoki mpo osala yango te merci beaucoup j'espère que tokomi na suka ya tranche na biso oyo tosalelaki bino sujet ezalaki envoie-moi tes photos sexy tindelanga photo na oyo ya bolumbu esambwe na internet na baréseaux sociaux mingi bajeune fille bajeune garçon oyo bazosala biloko wana en tout cas tozoconseille bino ngai na shite oyo nalobi boye botika kosala yango eza bien te ndenge batantine balobi ya mili mabe motu mosusu mpe peut-être mili mabe okotelo pourrie mosusu mpe eza sentiment na ntango bokoboyana po génération toza lelo eza génération wenge mabale eumelaka nango te boti bokabwani bosali boye bokabwani ntango bokabwana aosambwisa alors totika biloko wana ndenge batantine biso babiso oza na posa nango oza na poto kita pena ya mona one life eloko wana ozosenga soki oza na posa nango oza na mosala zonga ndako mona wa life eza bien oyo okutela ngo pena na ndako mpo eza ya yo moto opekisa yo te moto ata na olamba fufu donc ozala obligé oyebisi mama bongama natelanga teni nalingaka me nakolata yango eza bongo te bana poto bamama poto bapapa poto naokata yango alors super nga la 9 lumière j'espère que tozoba maloba ya suka na banini na pa Karine maloba suka par rapport à ce jeu tosali et bato mingi baderangeaka géri comme tox nga linga mingi moto na motami tekela numéro na ye et puis moi bave na bato balandi yo
En tout cas, vraiment, meilleur V na bana poto nyonso, meilleur V, je vous aime beaucoup. Na bino mingi bana poto bana ngola. Dans le monde entier, bolumba obotala nga na sepena na bino makasi. Vraiment, neti na sujet au gérant autour loba. Tout ce qui a comportement, les a vraiment bien été. Les autres, ça a pena ma bé makasi. Pourquoi? Parce que tous on a besoin de artistes donc les autres ça a bien été. Et aussi en photo, dans la photo ni noko senga na. Tu so senga photo, ni nga ba photo na tu ne lo ba photo mais ko senga nga ba photo oeza, ba photo oeza ki na ko tikelo sexe na nga polele na tikala osala ngote. Alors lo moka na wesa miki na bino makasi na kraka bino fond na lela bino fond. Ba salutation na nga mingi na Deborah Ngongo na Paris, la femme du boss. En tout cas vraiment bonjour ebele, mbote ebele. Nazo saluer Blaise Koulé, Azana na minute Azana 4 États-Unis. En tout cas vraiment les grands boss de l'États-Unis. Merci beaucoup entre vous. Salutation na nga yo Jérémy Mayemba, ba gros bisous na saluer bino nyonso. Bana poto ba gros bisous, meilleur vœu, nouvelle année et ça vraiment malamu et surtout tout ça bien en janvier. Donc maramba bien ça. Merci beaucoup, j'espère. Merci beaucoup Karim et ma pote mot de la fin na yo na rapport ya CG oyo. Na teka numéro no yo moko na bona ngaba numéro les aba benga teka numéro no yo moko bon to ko beza mot de la fin te po to kufate tout ça donc comme conseil que na honesto tu ko lobela ce que ça que non bo sonja nango vraiment botika nenga na pesa ka mbote vie na ngai Frank Tite ya na Canada wana mon vie asola bien na pesa mbote belé bao nyonso bali babenganga pour apporter conseil numéro na ngai eza 089 757 41 28 089 757 41 28 na splinga bino makasi. Merci beaucoup. Alors la rose mot de la fin na yo bon ngai elo na ko koloba jeunesse tozala mouvementer te tolanda bilanda landa te tosalela ba sentiment te ba internet ezo bebisa biso ya solo. Bon, conseil ezaka ke non bana kin bana poto bao bayebi nga na bayebi nga te ngala rose olingo zwanga omonanga oyebanga na kati Facebook olikala mishuka beya numéro nanga téléphone ezali 089 52 70 169 089 52 70 169. Alors merci beaucoup, j'espère que émission s'appelle Sibino et Tigana Tanga Moma Kongo ya Bato Oyo Olanda Rapena émission Oyo Makasi Monique Balengeja na Pesio Bambote Bele Mamana Joëla la Belle na Bossanité Planis la Merveille na Paris la Médor Bambote Ebele au Kangasuki Danger et puis na Bossanité Serge Tembo Papa na Mériche na Saint-Étienne na France et na Bossanité Taboura Relique mon oncle petit frère à maman nanga Taboura Relique na Luanda on a une émission Makasi Philomène Amba Oza Ebele na Bossanité Kema Fumbe le roi de Bakusu et puis vient nanga Chio yo Muluba ya cher Florence Lubaki mère roi danger Florence Lubaki Oza danger et na Bossanité Jonathan de Chic Aigle et na Bossanité Dede Amani chef d'état-major et Chio yo Muluba cher na Bandeli. Ceux qui vont se faire une tranche au Yezali grâce à l'équipe technique au Mobimba, en commençant par Super Ngala 9 Lumière, monteur, réalisateur, émission, et puis Dimitri Bongania, moi, na papa Bongania, Oyo, Apo Bongania, à Toronto. Et mon candidat, chef Nangai, boss des boss, Oyo, Colosit, Oyo, Dodo Delo, voilà, na Kimia, la ville de Birmingham, en Angleterre, pour Moussa les Osalama. Ça, le testament du musée de Laurent Désiré Kabila. La guerre sera longue et populaire. Et c'est là qu'il y a Chéri Kometox, animateur à Ben Darabotete, beauté à la Deuxième République, et puis 207, dans tout à cas. Nicolas Molandapé, merci beaucoup à Baté Bozolanda Groupe et Tumba Bimba Group et Tumba Ngongo Art Drama. Oui, Simbami, Nabato Mibali. La fournie, la bateau Mibale, ici même la bango. Tu sais, là, il y a petit à quartier, tu sais, il y a Yamado, et puis tu bonne sanité, il y a un bel bon CP là. Bye bye, on se retrouve. Le numéro est Koya, n'habite pas le numéro. Tu n'es qu'à la biso, tu coutani Nambala Sima. Le numéro est Koya, tu lingi bino mingi. Ba fait de mer, na bino nyo, surtout pour la division partout dans le monde entier. Bye bye. Bye bye. Moruye,
kankankanka moruye atelama moruye tokolongola moruye ata sengle moruye tokolongola moruye alechacho moruaye moruye tokolongola moruye ata sengle moruye tokolongola moruye ata suche yaya atomo susuma bekaka bango te po bango babengama alexembo Anzabe moto sokera te kokufa kufa kali susu no kike babisola boponge lokola barate yo bongola na siko yo robine ya guitar nasoba bango maina longola bango molunge osamwe la belle Darline Lenga molunge rokota kokota molunge atelama molunge tokolongola molunge rokota kokota molunge kankankanka molunge atelama molunge tokolongola molunge ata sengle molunge tokolongola molunge alechacho molunge molunge tokolongola molunge ata sengle molunge tokolongola molunge ata suche yaya atomo susuma bekaka bango te po bango babengama Alex mauvais service po tozobebaka na babiloko wana milimo mabe ezokota biso na nzoto na babiloko wana en tout cas soki boza na baleki ou bien soki oza na mimoko asonja vraiment que non asenga eloko wana vraiment eza malamu te donc pour moi vraiment je trouve pas ça normal. Alors merci beaucoup, j'espère que elo mo bolobi anga pe na omekana nkolobi lango totika pe kokosela milimo mabe pas problème. Petit qu'on sungulele makambo bino monsieur za milima bete bino monsieur za pe sentiment au moins une génération oyo et comme na sentiment mo be koti et na mutu so sentiment netinde kaka tinde nga photo na sexy et ça on peut na compte milima bete est-ce que tu comprends et na on compte milima bete mais sentiment kaka labi envoie-moi tes photos sexy pour nga pe prévenir nga parce nga ngo nga moi mobali bena gérer comme detox et na tantine moi c'est nga envoie-moi tes photos sexy. Nebisa na sala ba je wana te mbala sima so komenga bongo na bloquer na Facebook puisque c'est pelé na moté puisque c'est pelé na ngo olingo ko tindela ye loko tindela kete se ko c'est pelé na moté parce que tota na milimo mabete tota na pe lo monsieur ça et ça na ko sentiment le monsieur ça le amona ne kaka yo hein et ça sentiment za milimo mabete bon yo mokando lobi que non blo ne sto ko moko c'est la ka milimo mabete monsieur eza ba sentiment mais est-ce que ngana ko linga te que sentiment na mi même mon sentiment na ko lingelo ko ana même atalik na katanda ko so asana eloko ana en tout cas franchement ce na koki na conseil té non mais maintenant dans l'église oh mais oui merci beaucoup super ngala 9 lumière émission ça s'appelle ça na Birmingham Londres na Toronto na Canada iska papa nanga apo bonganya azali alors Karine yango na uto lo babilo monsieur ça na ko sentiment obi ke bilo monsieur ça ka ke uta sengi yango na sentiment isa milima bete pas ko milima bete. Et ça sentiment oui, et ça sentiment oui, tout ça cause à la paix. Pour l'anga un an ils ont madé. Mais un abatum sousou à cause à zani par exemple à musika à sepela na fille na kraka na yé. Bo solo laka, bo saka dia be bolo bana dia maloba bolo. Elle a cinq photos sexy là. So qui net par exemple parce que bolo lien mo boza déjà na carte. Quelque part au cotinda paix, quelque part au cotinda ba photo sexy là yo mais faut y ba photo ni no tinda pourquoi parce que ça Facebook. T'es ça on lobby quelque part au tinda ba photo. Si photo au tinda le biso to lobby la photo sexy. Photo sexy on t'a cotinda photo sexy mais juste te ka kanga za mutaka la tindi non ko kanga photo za suku. Wana c'est accident. Et bon so ko tinda za na su. Tono ba bena mingi na lingala oza na sous vêtement otoza la caleçon otindi yango eza déjà mabe. So ngana tu vas mabe pour nani. Tango botinda na kawana, tango batu batinda na. Caleçon neti ya tono ba bien photo za mutaka la neza. Mais à caleçon za mabe parce que tu la rappeler la fille de ta série. Para mtu sur la tanga tombwani juste mizipika awa azipipe awa mais oh nyonso e apolele ya pe photo sexy mais la qualité ni amutakala parce que photo eza mabe e ozotindela mutu photo oza tuni nde eza mabe dans tuni disons oza mutakala te obi ke lisumu zela no Karine to lobela no bi ke lisumu mukene munene ya la raté tango tindele mutu photo na sous-vêtement na tindele mutu photo za ni o monte que nyonso to sa ino ka lisumu to sa ino ka ilo mwa mabe kosa neti lisumu eza lisumu mais neti tolo bana domaine na science neti ya bolingo domaine tolo de la science siko bolingo ngo c'est tout le quoi pas koti bolingo ma pata tolo de la bolingo ngo siko mutu musu bolingana bomona na te mutu musu bolingana bomona na te mais azo senga yo envoie moi des photos sexy
Pour mingi mingi ça rabo. À ta place pour les pas évisser. Avec ça ma déma parce que ce qui faut passer nos photos à linga yoté, à ces nos photos sexy ça bon. Nous sommes. Et ça vraiment ma déma place. À ta place pour la c'est plein. On terre on se pas na maman on a dit. Donc et tu la ozalate, mutu pas tine nos photos sexy. Faut qu'on ane moi si na mobile. Na tine nos photos sexy. Parce que yo ne vois moi si on batte dans les villes Kaboué, mutu tine nos photos na yeza en sens. Merci beaucoup. J'espère que Batbazo c'est une émission au Bozolandango partout dans le monde entier. J'espère que Jerry Kobetox, votre animateur, Oyo, Abenda Bouté, Bouté, deuxième République, mais tout le bagage l'homme super la 9 lumière. Tout ça, il a kaka testament Moïse Laurent Désiré Kabila. La guerre sera longue et populaire sur Internet. Na ko beta bango, to ko pile bango ko ba pour la ba ndimati. Alors mon pote, awa Karine to ki alobi, ceux qui pour ça moi c'est mobile. Des exemples, on a notre moi on a voyagé. On a droit aussi une photo sexy au PC. Jamais. Na ko ko sala ngote. Pourtant toi moi non bal biso mi bali. Na ebi kat na yo. Pourquoi si ko na benga yo otindela nga image na yo. Po ezaki non nzoto ki bonzoto na olongoli bilamba. Otindela nga ngo na téléphone. Pona ça na ngo nini ceux qui na ki posono na musika nde na tali bonzoto na nde satisfaire nga. Yango penga pena mituna. Jamais. Eza mabe yango ezo memela biso ki bondoki. Yango zo mona bana na biso ya lelo bazo beba. Yango zo mona ke non éducation ya biso donc ya kala. Ta maman so bana ko éduquer biso. Ne ya bana lelo eza ndenge moko. Pona nini peut-être ba film bana bazo tala, peut-être na ba o ka ba photo sersi ndozo mona bana bazo beba. Eza na bana mingi ba ebeli téléphone. Kokoti ka téléphone tango tanga ba image wana. Mona koti amoni. Autour maman, ça c'est quoi? Est-ce que aux audaces il y a quoi expliquer moi na que non? Ou ils ont un téléphone na ngeza malamu. Il faut inviter. Moi na kosa na même matin na mbalo yanga. Ndeti Frank Tite ya na Canada. Oh, toye bani na ye. Na baka que non mon vieux loko to yoza musika nga na za koto yo. Bo tindela nga mobile malon ko ta plamba. To mo te que simba te. Eh mon vieux. Et ça pratiquement possible. Merci beaucoup, super nga la 9 lumière. Et là, tu as ma camoire. Tu as débattre sujet Oyo et Zalaganini. Alors, merci beaucoup, super nga la 9 lumière. Tu vas continuer, monsieur, ça va tout plaisir. Mais évitez ce que tu as moi, mouké, na régie kuna, poto soit intervention bande développé par lobby par rapport à sujet au tout sali. Tu as lobby là, pour un sentiment, tu bande développé partout dans le monde entier, voire même en Angola, na Londres, na Québec, na Canada, na Toronto. Partout, bon, on a biso même en Suisse. Bon, on va dire que j'ai commetté ce sujet pour que la vidéo est à la main. Non, donc conseiller. Pourquoi relation dans les réseaux sociaux? Vous savez, les relations, on va envoie-moi des photos sexy. Tu as une photo, il y a Moutakala. Et ça a sens. On a les tingana, on a un rapport film, na bandeli. Moi, moi, si on a dit Keba, et ça la souka, ça la soutient, ça la jiwana. Si vous inconvénient, et ça la nini. Et toi qui es dans la régie, la complicité, il y a super la 9 lumière, la Dimitri Bongana. Tous son intervention à Balobaki, tous sont là juste après, mais vous allez partout où envoie-moi tes photos sexy. Envoie-moi tes photos sexy et panzani et yokani mokili mobimba. Pona nini et comme ko sala mabongo. Oza na relation mona moninga na yo. Oyo la misu peut-être bolinga na pe bomona na te. Asenga yo, envoie-moi tes photos sexy. Tindela nga photo no ya Mutakala. Jerry Kobetox ça lo bango bo pozo sala ma mingi et nga na kotelé mais la banti valeur na osekela na ngote po eza malamu te. Et yango lelo to sela bino sujet oyo to meka kolobela ngo moi mukie et j'espère que bouti kolanda intervention ya bateau to sana bango et bolandi pe lisusu bateau yo ba intervenir par rapport ya sujet oyo génération bazon ba génération oyo za génération oyo ya ba sentiment on va ino ka bo sengi mutu envoie-moi tes photos sexy. Pourquoi mingi maman on pena so talent on pena bien. Les amis qui va garçon bana conscience t'as plus bana. Oh. Parce que moi si quand les alaka na mo pedi.
mais anga lipenda nde naza bobulukela mwasi na kini mais anga penda nde na boye garçon mwana ngola bolukela mwasi balukela ye mpe mwasi oyo ayeba ete asolaneka na telefone mais aye pa honore esanki asenga foto mais so tali mingi bato baosala biloko wana eza bajeune garçon oyo peut-être ake poto lelo soit akendaki lobi na ntongo esali basentiment po fia na mona ye soki aza danger te eza mpenga bajeune garçon te bajeune fille mpe basengaka oui bajeune fille mpe basengaka bajeune garçon mpe basengaka naoloba mingi eza bano ya mikie baokola seke yo oza na problème motu mo asenga yango bon nga nde nabona artiste naa na baami naza na Facebook na WhatsApp partout eya na bato mpe basenga ngango na réponda bango non nakopesa te so osenga foto natindeli photo normale naati jupe na ngai bien robe na ngai natindeli yo mais nakotindeli jamais photo natindeli bamabele natindeli na ni na osalango te oyebi elo mosu mpe ezela super nga la 9 limi nga na songi internet tika naloba Karine to mampwata to la rose eloko nini esalaka basenga envoie moi tes photos sexy eza mpe la mosu ndenge bamoni Karine boye tio yango mpe amoni otona bafoto ya bilamba bino mpona mona siko kwanga yango balongola baposo ngwapi bakomo tya kwanga mosu mpe na basashe balongo na sashe etika na makasa na mona ngo mpe na ni boye mapati sikoyo yo osalela yango te non osalela yango te mpo eza ndeti na bato mibali na poto peut-être motu mosusu akoyi biso akotinda yango alobi onka mpo atala comportement na so ose comporta ndeni mais ntango yo otindi bongo amoni omba donc akalifie yo mbamoke seke oaccepta na bato nyonso omoteka ozwa mo sérieux peut-être soki azwaki ya considération abala yo ndeka opozaki art wana abala osu te mpo mibala poto bacomplike kokasi te bango nyonso baza ndenge moko motu na motu aza na makanisi na ye mais na mobali oyo alingaka mwasi na mobali oyo ase comporta bien akosala eloko wana jamais bino bolobelaka mibali pwani na ntie sijo na bana basi mpe basengaka yango mpo basenga ngai bino bakoselaka bana mibali pwani soki na bana basi soki okomi mwana mwasi seke baza mwasi na mobali mpo babiloko wana ezosala te oyo asenganga zela s'il vous plaît oyo asenga ngai azali mwasi na nga te ami na nga na Facebook akomelanga envoie moi tes photos sexy soki moto asengaki bafoto ya ndenge wana donc seke la fille yango asepele na yo amoni mpo matina baniveau amoni elongi akrake abi te peut-être la beauté d'une personne dépasse celui qui l'aime donc peut-être ye mpona yo aomona oa danger donc oa pena danger donc akosuka libanda te fo mona ntina kati yango omoni peut-être asaki eloko wana maintenant ozalaki très sage obwaki no mpe opesa bafoto na yo omoni teke makambo ya musique la rose olingo intervenir bonga lenga nalobaka boye mingi eza basentiment ce sont des sentiments inutiles ke biso toza kosekeye biso moko bato eza basentiment mpona olinga motu il faut kaka omona ye te aza soki nzoto polele non donc mpona olinga motu okaposa motu il faut kaka atindela o photo eloko nyonso te eza banal bato bazosala yango eza bato baza na éducation te 1 2 je dirais que non zali nanu la rose pardon likambo éducation ko totika na biso ezala ba misu pena si ça ba université yango na lobi na ba sentiment tout ba sentiment parce que moninga salaki nga pena sala ayebi inconvénient nango te ayebi makambo nango ekokoya nsima te eza kaka basentiment bana mike baokola lelo comme maswar alobaki mingi eza bana mike envoie moi tes photos neti nga boye mpenza la rose natindelo photo nanga eza mpe bana mike te nga sina mona te me ndenge ezokendele na bamikolo mwana moke eza kaka kozala tai molai te monene te mwana moke na makanisi oui motu mosu ozomona aza mokolo molai me makanisi ne eza mwana aza na bakangelanga na photo na otie osalima boye ça ne sert pas. Merci beaucoup na réalisation malembe tozokende na fin eloko tosaleli bino po tolobaki tokoloba biso tosalela kaka testament ya musée Laurent Désiré Kabila la guerre sera longue et populaire na internet donc tikela bino tante po nga na kotuta na leki alors Karine sikoto je mekana ko chiter moi moki to kitsa moi tempo alors lelo sikoyo yo nengo za boye Karine pona tuna non question oyo soki leti papa oyo la misusu bozani anakin asengi yo yango tolonga na libanda oyo akin musala bibo nazo image ya mumi na ngai la misusu bimaka tikaki yo mais alobi siko nazo esu image ya mumi na nga sengi yo opesa neti na nga na opesa te neti na nga mobile na yo yo kana bisa ote oza mobile na nga
tolali na yo tolamuki na yo azongo na makanisi oyebinga azongo na mais oui mais oui akanisanga oyebi ke bolingo eza na buzoba bolingo moto akovandaka bolingo esalisi makambo oyo eloba nango ata fali oza na raison mais operdre raison likolo ya bolingo oyebi nayebi ke moto akoperdre raison mpo na bolingo mais soki neti oza mobali na nga touti no na ndako tolamuki na yo oke mosala otiki nga na ndako papa ata yo moko zongoka na makanisi atako tudeborango la paris osepelango te. Merci beaucoup oyebi natuni question na mpona nini mingi babiloko ezosalama eza mpena bamarie te bamarie mosusu bazali moko aza kuna na libanda ya mboka bamindele mosusu aza awa peut-être eza lem su bango te baosala yango nde kaka tanti na biso akotoloba eza mingi bagene nde bazosala babiloko wana biso toyeba biloko yango te mapa toyebi ke yoso biso toyebaka biloko yango te naza mpaka te selon éducation nde bango nde koéduke biso toyebaka babiloko te toyebango te parapluie toye kosutuka bana balekeli biso na mayele modernité ya mabe malgré babi mboka eza nango na crise mais éducation fo ezala ebino mokola na sera date alors merci beaucoup na bato nyonso soki bozolanda biso nazobandela kaka biso kosala mosala bana poto bayebisaka babi chéri kotourna baémission na flat te mpo na poto baflat eyali bagrande ciel eyali etournaka émission na balabala mpenza boye tomona congo na biso yango naotournele bino émission libanda bomona bato baoleka bacar et précisement toza na paris na bandal obana bandal asi baloba bandal na bango ya paris wana bango nde balobaka mpo ngai nakomiseli bango message alors tozocontinue na sujet na biso entre temps tozwa intervention ya tantine moko nayebi te mampata sylvie mampata okopusa nango moke boye tozwa tantine moko mosu azobakisa lisusu aya quand même kolobela mpe sujet oyo par rapport ya ndenge tozolobela yango e naobosana te kopesa su mbote makasi na maître Eric Mbouyi napesi bambote ebele na Londres e naposani te Jonathan de Chic l'aigle napesi bambote ebele e boza ebele bokomela nga na Facebook bami nanga Facebook boza ebele bino boyebi kaka ndenge tosala mbote babana alors lelo toza oye korejoindre biso na sujet oyo toza nango yebisa nanu bana ya poto baolando kombo na yo nga kombo nanga mama la rose mishuka bea. D'accord, alors j'espère que bana poto bomoni wana eza la rose naza entouré na bana basi moko donc nayebi te nga géri comme tox en tout cas ba numéro eza wana bobenga nga te bobenga numéro na nga te pardon na lali bo déranger nga bozela ba numéro na bango bakopesa bino po bosolola bamabanga banini tolobi te batantine mpe ya biso ya libanda ndenge géri alobi boyo aluka biso baproblème te nga na nanga songisongi internet. Alors la rose lelo tozolobela est-ce que arriva déjà un jour amina omoko ya Facebook to ya WhatsApp asengi yo envoie moi tes photos et arriva déjà basenga yo eloko wana non te papa alors siko otrouve yango na ndenge nini basengi yo tindela nga photo oyo ozani ozwa yango nde bon tout d'abord konono kosenga nanu motu photo azala nu nayebi te donc audace nini okosenga nanu motu azali aza mutakala nu ziranilité non mutakala nayebi te moto akozala na kilo osala eloko wana mais mpo bana mibali to bana basi mpe bino mpe babibilo mosusu mpe babino bana basi nde motu bobimisi yango borenise yango makasi siko soki leti tonton moko boye okomani ezali na relation moko asengi yo opesa non je ne crois pas oyi kopesa moto nudité na ngai te photo jamais nakoki te. Alors merci beaucoup super ngala 9 lumière toza kaka na plateau na biso siko ndenge nakoma siko na point oyo bino bolobaki sikoyo soki na moto oyo atindi photo wana inconvénient nango na baki na olobango moto atindi photo wana lelo lobi kari na moto wana bokabwani obi ke eza facile mpo moto wana publier bafoto oyo otindeli ye wana c'est très facile pourquoi parce que tant bobo un an temps bobo yani puis ça donne kanda de cette non ça ide ngona mutu musu na sa kanda alukia salir yo asalo ba buzo ngo tolo ba mingi ke biso ba fi to na biso mibali ngo photo za na maîtrise ya makambo susu bolingo eza malamu oui mais ele ka ezala na ba degré moko o eza élevé te pourquoi parce que ko ça biso buzo ba
ça va sentiment et arrive à pas mon pour comprendre tout mususu pena moi sentiment tellement que l'équipe makasi a mobile na senge bongo ako raison peut-être mususu mobile na nga soka moni photo na ko sale bien na tina on peut sale bien bongo bien on va na photo et ça là non pourquoi pas n'esprit que te sale mara bongo ka na photo oh l'esprit peut ça là-bas l'esprit sale mara et que sale mara non oh l'esprit moi mususu avant di boy a kanisa mobile na ya kanisa mobile ça c'est fait mais na photo on ça déjà le but azo kanisa akanisi et ça akanisi oui et ça lié peut ça arrive parce que on est de filles to en kata moto to ka pe ba masolo et ça la mela bato ba loba baza non nga pena nena za bo e arrivé là nga bon so net par exemple tine mobile ne photo e baza bolingo atindi mobile mfu na limote amabe akoluka salir yo abe sa réputation na yo akom so tina suka a publier ngo a publier ngo muto abebe za mobile na auto a sambwa eza yo parce que yo ndem toza ni devant yo alors ba limitation vraiment ba bolingo photo bande nini o salela bango hein mingi to sola na munoko ba photo te mingi na munoko tchelito yi bo solo na mutu bon bo solo li vraiment a consoler oui et arriver na téléphone peut-être malobane au zongo to sama makamusus mais ba photo vraiment eza vraiment mingi penzate. Merci beaucoup. Ce qu'on a comme on pas mampata yope na moni batu yele ba holo baki tantini wana kwanza na katikati wana holo bakapo iyo lelo so basengi ya oleti pa jomo boye azalale msuli bana iyo zalande en tout cas on fait ça que dans ce gens mutu a la mission oyo a songer que non soit asenginga na tindela en tout cas atapa côté non sala ngoto oyebi ke mutu a la ndo siko pa lobi akosa aotinda na ya solo dans la lelem no forme non ça eloko anate même ataku na linga mobala mo po de 1 non banga peut-être na ko tindela ngona bolingo le biso to kabwani eza ba garçon mususu ba resona bien te amona que non des grands bolingo mo se pese ngai aboyinga akepe songo pa mobali ako sali réputation allez azuba photo wana appuyer yango bon comprendre que ici c'est pour Paris pas comprendre. Alors merci beaucoup de comprendre pendant les années au Paris bon ça rappelle ba finance ya ba comportement super ya banda te ponga na sur internet nga lubana nga na lubana musuku la na comportement depuis ba kino surtout mingi mingi mibali bazaka na ma dérangement mo ezanga tina wana momo makile na boki ya ba déranger po to na balabala moi peut to kanga bango ya de liberté d'expression la rose c'est tonton mo ba sengio eloko wana olem so continue na bolima makasi mais ya libanda on fait ça na koki ko pesa ite bon so linga ke mingi papa atako linga babi la condition ne suit pas le contrôle. Donc il faut oser lingana ba limite pour te ebi lobité. Si est comique le on a pesa ki yo photo nanga pour na linga ki dona traka ki yo. Oui, ils a ranango. Mais bon lobby. Ko banga lobby. Babibi no pe ba petro ba bina bi ba petita kini banga na lobby te bo sala na yo. Ah, bon, on peut-être que ça bouzo ba so ça c'est que ça ozali na makanicité. Mais ngai attend que la rose ne na kanisaka na ko sala moto. Teko. Merci beaucoup. Et ngana no bakaka super ngana na filmer na bitu soki to poussa na moi mukie po maleme to so kende na faire émission na biso et sujet to tchela ki bino et ça dit pourquoi ba relation ya libanda o asa libanda na po Anzabe moto so garage ko kufa kali susu no kike ba biso na boponge lokola barake yo bongola na siko yo robinet ya guitar na soba bango mai na longola bango bonge osamwe la belle Darline Nenga moruye krokoto moruye atelama moruye tokolongola moruye krokoto moruye tonton moruye atelama moruye tokolongola moruye ata sengle moruye tokolongola moruye alechacho moruye tokolongola moruye ata sengle moruye tokolongola moruye ata suche ya atomo susuma bekaka bango te pa bango bapengama. Salut à tous les fidèles de www.congosolution.com. Colo multimédia, site ya ba congolais aussi mami na ba colo multimédia et en commençant c'est bel et bien moi
votre humble serviteur Jerry Kobetox, autrement dit 207 émission internet. Moi, tout à émission internet fort. L'animateur de votre émission Solution et mon ami. Désormais, tout ça qui quelque part, si tu as commis la solution et mon ami. Pour les Congolais, il faut pas une solution. Il y a Jerry Kobetox, super la 9 lumière, na Dimitri Bongania, tu suis solution. Émission na bino, solution et mon ami na katia site oyo. Alors on peut ça merci makasi. Équipe technique oyo, super ngala 9 lumière, moi na mobali ya makasi ya télémangbi. Oyo azo mené batu na internet, o batu babi bazo sepela na ba image. Monteur et réalisateur et puis Dimitri Bongania, moi na mobali ya makasi. Équipe Mobimba, il y a Congo Solution et puis na Bossanité, héritier Abou. Merci beaucoup. Nekonanga pe oyo azala kati ya site oyo. Et ngai Jerry Kobetox, il y a Bino Yeyo, animateur oyo abendaka beauté ya Deuxième République pour toyer na vitesse mususu. Alors les lots toza mingi patron nanga mokonzi nanga vandaka na ville ya Birmingham na Angleterre Dodo Delo. Alobi nanga Jerry Kobetox soko tie micro loba esika hotelemi. Alors on a son lobesi qu'on a télémi na Paris pour ça na bandal et puis mingi musikate na couloir pena mingi na molar musikate pena tozaka wana nzinga wana toye ko télémi sa micro na biso poto tonga mwa muke pour makambo pesa li bandeko mingi passe bazotini nga ba message parce que bisanga gérer ça la nini ngo ba tunaka ba question à chaque fois les lorsque to télé bino si jango pourquoi bandeko na biso koza libanda tolobi libanda ya Congo. Et puis même tout le monde qui ne peut pas vraiment ça là. Il y a Bassi na Mibali. Au moment où on a un message, envoie-moi tes photos sexy. Donc nan ba bena lingala bien pour super lumière ngala lingaka. Tinelanga photo na ya bolumbu. Pona nini ya mutakala. Ndeko mobali ozo senga mwasi atindelo yango, ndeko mwasi ozo senga mobali atindelo yango. Ezalaka nini yango? Loko nanga na songi internet. Lelo na bito panza teke nango to solo lango et puis na mopanzi nango na kozala na tantine moko boye na mopanzi nango pe na kozala na tantine moko boye to tonga pona suka nango to lobela bato bosala ka makambo wana le msupe e komela penga pe Jerry Kobetox e komela ngai pe imaginez ngai mwana mobali basenga ngai envoie-moi tes photos sexy osala nango nini yango question totuni ezalaka nini basala nango nini loko na internet eza radio te tokolobela awa l'état invité na ngaba kota oyo tokopanza na bango nteke et na bandi kopesa mbote na bandeko nyonso tobona na site oyo balobi ezo mene bango na poto po biso tokosalela testament Musée Laurent Désiré Kabila la guerre sera longue et populaire na internet na otikela mutu tante nga Jerry Kobetox animateur na 1907 na kotuta pour la force d'internet équipe oyo eza force na internet. Alors super nga la 9 lumière yom toza na réalisation na Dimitri Bongania moi transition muke na yamba batanti na biso toza na bango wato kopanza na bango teke alors merci beaucoup Simba la 9 lumière et Karané na lobaki tozana mabele ya bandal c'est Paris le temps na région de bandeko nanga bazoya na pesi mbote makasi na Mireille Mayamba site à Gaillard na Londres mwana mwasi oyo wa mystique et batanti na biso j'espère bango baye ba région de ngai oto ko panza nteke et na pesi Julia Paola mwana mwasi ola taka elamba danger et puis na Bossanité Yuyu Masamba na Londres na pesi mbote et papa na nga Ngimbi Mabiala ozala mutema tika oloba bongo na boxi yote yoza ya biso et puis na Bossanité Niclette Douma na France zalaka kayo Rit Pabilo na Maroc zalaka kayo et osala bien sikoyo to panza nteke et osala bien alors internet et ça radio te j'espère que nous sommes batanti nanga ba région de nga déjà poto lobela sujet oyo na lobeli bino pourquoi ezalaka kaka bongo question na tomi tunaka alors moke mama alors j'espère que bateau bazotala bino déjà bayebi bilongi oyo moyena présenter pene zaza te Sylvie Mampata yeyo motena. Alors merci beaucoup et nazana Karine Ngongo Babel na plateau et nazana
Sylvie Mampata na plateau na oyo tozopanza nteke ya sujet oyo tozolobela po biso tokolobela kaka po totonga. Alors lelo sujet na biso ezali pourquoi bandeko baza libanda basi mibali basengaka bandeko na biso oyo baza bami na bango to barelation na bango envoie-moi tes photos sexy tolo bango mpe na linga na bien titelanga photo na yo ya mutakala na WhatsApp na Facebook na baréseaux sociaux mosusu oyo ezazala mosusu bakombo ekimi ezalaka nini nakobanda nanu mpa Karine Ngongo Babel. Est-ce que Karine Ngongo Babel ozozwa eloko wana ndenge nini eza vraiment malamu mingi te pourquoi parce que yo yebi mutu te omona ye nano te mbamo kabwe parce que bokuta na Facebook to bokuta na WhatsApp to na Viber osenga ye mbamo tinianga bafoto no sexe bato mosusu alobaka ke milu mabe ezokota bakoto ndenge nini yo yebi mutu wana te ozosenga photo soki par exemple azalaka ndoki amvute yo à partir ya sexe na ye esalo ndenge mpo na nga vraiment eza malamu mingi te. Alors merci beaucoup super nga la 9 lumière toujours travailler kaka mapata yebisanga na idée wana envoie-moi tes photos sexy tindelanga photo na mutakala na WhatsApp na Facebook yo trouve yango nde donc pour nanga vraiment ceux qui ezan bateau basala yango puisque nga non asala moto ceux qui ezan baleki na biso bandeko na biso bao bazala na bami na Facebook en tout cas eloko wana eza malamu te po ezo rendre biso vraiment yo bakoyi bakombo ouais comment on a je reprends le nom de Dandi Menzi aza né grandi na Bandal na fitela manière kwa alors lelo toza na sujet mo auto to intéressé quand même bino to meka kolobela bandeko o baza libanda poto bana poto ya mibali ya basi bazo senga lelo omona za na minemo we soit na Facebook to na WhatsApp asengi envoie-moi tes photos sexy. Est-ce que c'est comme là? Bon, avant de merci la parole, grand journaliste chéri, c'est un pote. On a des passages, grand journaliste chéri. En tout cas, pour répondre à la question, bon, nayo kaka, on a la scène à Facebook. Bon, vraiment c'est un peu intéressant pour passer là à WhatsApp. Mais on a dit que non peut-être on a un conseil. Les mineurs, ils sont faux. Mais la technologie, ils sont avancés. Les tarans des matériels, ils sont professionnels. Donc, ils savent bien qu'il y a des téléphones professionnels et quota. Si vous avez disons que vous avez un internet, vous avez un téléphone. Est-ce que ça va bien? Bon, ce qui par exemple, dans la mine, il y a moi aussi quoi. Sur la ranaï, à l'étranger, à mon kala, à ce pays là, mon nzoto. Bon, à mon na bilamba te mutakala. Mais place wana est faux, mais na nenga ba marié. Que moi si na ngamu ata la intimité jona iso ezalaka nengwana. Na nenga chambre na kokanga pe moi tcheke. Na tindeli pe na nenga kuzu et ça la rappelle moins plus. Voilà, alors ça quand même ça va venir na bandeko nyonso to balandi. Bon, il y a Liboso avant la bande V du maire nanga. Nzambe a constitué en 2015 parce qu'il m'a plus sur grâce wana. Il y a mis Bali na ota pe mo ba ser, c'est bon, on a pe mo ba le. Oui. Na opesa na mbote na V nanga d'idée Nzabani. Na Switzerland, on a eu ça et que notre à la image à petit naïf donc combattant la bundelage quoi. Il y a mis Bali na opesa na grande sœur nanga à l'art de Benzi na Jonas Missimi. La pesi na grand poète amiral Samaton 10 ans bibende keba. Wana année aventurité na opesa sous mbote na Patrick Soso na Rabat. Et puis Caroline nanga masalanga lumbi na polémique belé na olela. La peau et belé bakoti poto baba nyama bazara na bangoti na bakin ba fanatique na biso ba petela biso maboko bazara ba plan mais le bama mikili netskara soit disant bango mais coup de chapeau ya donc la guerre sera longue et populaire. Ils ont besoin des photos sexy qui demandent ça à leurs femmes. Oh donc yo pe mbalo asengo photo sexy na Facebook. Sur Facebook, je veux lui envoyer parce qu'il est mon chéri. Et bon, na WhatsApp. Bon, ce beau bébani a publié en Osuka. Bon, notre genre, il ne peut pas faire ça, même si on se sépare. Parce qu'il est à côté.
Il y a un côté là. Non, c'est pas question d'être à côté parce que je le connais. Ah. Et bon, ça ne suffit pas. Il doit vraiment envoyer la photo. Mais il a besoin de ça, non? En tout cas. En cas de son absence, je peux rester. Et quand tu seras inspiré, il va m'appeler. Tu iras finir ailleurs. Ah, oui, bonjour. Batuna surtout bazolanda na émission bakoyi bakomo. Oui, c'est monsieur Maninge Mayani. Voilà, les autres ont un sujet moi tozolobela batu mingi oyo boza beaucoup plus na internet et lelo na Facebook to na WhatsApp et komi moninga moko azala mboka bapaya asengi yo demande ali tindela une photo na yo sexy. Est-ce que c'est comme là? Bon, personnellement, et comme l'angaï déjà, mais n'a pas mis n'a projeté. Néanmoins, ma connaissance de créer sur Facebook, sur Twitter et autres, les réseaux sociaux, tout bien les réseaux sociaux, comme l'angaï déjà. Na sala yango pe déjà, puisqu'il faut être clair. Au sala yango tinda. Na sala na tinda. Mais les cas ndenge nini puisque nakoka matanzoto na ngati. Que na kangi yango ba photo na manda tinda. Copier ba mindele puisque twana ba site belé. Ya ba mindele eza ba exposer déjà, to télécharger na biso eza nango. Kamati ba image, to tini na kamati ba oyo lingi wana. Na tindeli yo yango kaka ozui mais au moins la réponse est régulièrement eza yoté na bibo yo mona ka o moni puisque presque o yanga puisque nzoto eza ka presque nengana oui eza bon siko ozo pesa conseil ni na bato basenga bongo to bato bazo sala bongo bon fait conseil na ko pesa bango na premièrement na ko déplorer ngo eza eloko mo eza anormal dans le sens que et quoi arriver pour créer nouvelle connaissance OK mutu boye bani mingi te ko mo senga photo par rapport à quoi et c'est un moto boyebani en plus boti nango en privé puisque mi pese en privé aussi mais na conseil bango soki olingi ba biluka ba photo wana selon moi dans les réseaux sociaux ce n'est pas bon il serait mieux que mutu na yo moko luka ye mona na bo mona na boyebani les choses na photo so za voir même na Angola oyeka ko mona inai. Oui, non, vous devez vous débrouiller, non? Ou carrément, au bloquer tout sur la gamme solo est normal. Mais il y a la tête qui m'a dit sexe, banini, ce qui sexe, qui t'a qui chasse, ben moubali. Amata poto en Obi Angola, ou Europe, je ne sais pas si où. Hein? Pour les canabons. Voilà. C'est ce que vous dire. Alors, aux émissions, les canaux site internet pour nos solutions. Et les autres, ça les sujets, moi, il y a ma casse, il y a tout quand même. Bana Kinshasa. Par rapport, il y a demande oyo ezalaka ke mwana mobali to mwana mwasi mingi ezalaka bato bazala mboka libanda omona tindelo message abi envoie-moi tes photos sexy. Est-ce que yo c'est comme là yo bon ngana ekomela ngai te na ekomela ngai siko trouva ngo ndenge ni bon na trouva ngo bien te na sepela na ngo te oh namona ngo bien te vraiment ozana mutu na yo ami na yo na Facebook atindelaka o envoyez-moi des photos sexy bon mona ngo eza malamu te vraiment na mingi na ko pesa conseil pour ba jeune fille so basala ngo ba kotika o ngapa na trouva ngo eza bien te eza pena malamu te pona biso ba jeune fille et bon siko pona ba ndeko bango ba mona ngo eza ki yo ça bon pona nga vraiment na pesa bango conseil so basala kango o asali na noté asala ngo te o asali yango déjà a continuer te atika yango po eza pena malamu te alors bato no soki bazolanda bango bata kombo te kombo na nga fina merci